couple balobaka te bandako mosusu eza mama mutasimba andako mena miso batolansaka ke mobali ne mutasayela ke nyonso ba secret ya ndako balobaka te yo moko mutu rabesa lulu mutu mususu te yo moko mutu rabesa ti lelo lulu akoti na buzoba eza yo parce que oyebe ko protéger yete et puis dans un moment on a dit ngai mobali na nga te kisaka te mobali na koko te kisate mobali na yo c'est ta vie privée Maria Kutu na Kevin Obalingani na TikTok pour ani ba conseil la biso ekebele kete na TikTok parce que l'amour quand c'est vrai quand c'est réel on a besoin de prouver batote ke nga balinganga quand c'est vrai on peut tout dire toko finga Diego nanda mabeta nga Sarah o finga biso Diego kaka po Diego azakande na autorité mais pour dire INKKR eye pona ba solution na biso ozali na besoin ya koperdre libumu to pe kokitisa nzoto mwasi to mobali INKKR eye pona ba solution na biso nyonso ndeko ozali na banduta olingi libumu ezonga yo normal sans tache ozali na ba bouton to pe ba peau noire to pe lisusu ba noir na katikati ya mipende benga INKKR okozala desite tozali ko traiter na bokono o tozali ko tanga kombo tozali ko traiter AVC tension cancer diabète tope épilepsie benga INKKR ozali ya kosepela na maladie ya hémorroïde awande suka na masolo benga INKKR ndeko ozali na posa ya mabota ata na 60 70 okosimba mwana kote mibali tozali kosunga na ba problème nyonso o etali faiblesse sexuelle constipation impuissance éjaculation précoce awana INKKR okosepela na INKKR tala ndenge etelemi benga biso na numéro na biso o ezali wana okosepela INKKR sunga libota INKKR zongisa libala lolenge ezalaki INKKR nde masolo vrai Diego alinga Sarah eza ngo pona mbongo te po Sarah azali na mbongo wana ta kosabi azali na ngoti ndako comme ça nous azana 20 hectares un hectare avec ici 20 parcelles le Sarah a 200 parcelles azali na ngoti Diego alinga Sarah on peut tout dire pour Diego on peut tomber bandana Sarah on a Sarah lumba so mutoki to ba vérité to zena kini wana to yebani na barando ka boy tende to boya nyoso ngaza na bongote na kutu koso nosa na ki camarade na rando tu seras déçu de mo Sarah za déçu na kuna ngoku misa mari tu seras déçu nga Sarah na ngana batute Diego ngaka Sarah on peut tout dire na côté la Sarah je m'en fous de Sarah abaka kaninga mkomo na abetanga mais ce qui est na erreur le ba vérité faut to le ba vérité. Moi je m'en fous de Sarah. Hein. Bon tapoter live. Moi je m'en fous de Sarah. Mais pour dire vrai, Diego alinga Sarah. Diego alinga Sarah. Niclette. Pour mon accueil, yo mo respecta mo bal noté. Na libala na yo. Est-ce que j'ai dit bah camarade non et non bah camarade à l'oulo on ne mélange pas pour nous sommes soka na moi na leki no maria na nous sommes ceux sika mususu te un mususu mona raté pour na nini te maria au moins ekebele ke oyo bango bazana ngona facilité l'oulo bino bozana na facilité na Kevin te même si vous avez la facilité c'est que vous savez ngona privé mais na image
Maria bi ke mobali ne aspira kaza mutu munene. Image ya Kevin so Maria tizaka elo moya positif. Au moins ekebele ke basali saka lulu. Ya moi te bino bosali sa Kevin. Ce que vous savez ça Kevin, c'est que là en dehors il y a caméra. La caméra a du respect. Limite. Mais eza oyo yo ça beaucoup dans le déboraté. Pour Déborah ça le quoi nga. Papa zate. Pour lui ma mariée tombe yo tout nga papa. N'est pas c'est bon de ce que papa zate. Avant moi on a yo zo makamba bato boyo mo zo mobile na ye na FC bino papa nga papa zate le quoi Déborah Ponda. Papa zate. Ba tu peux pas respecter mobile na yo. Faut yo moko respecter. Yo moko faut pesa ye kilo. Tozo c'est na ko swa na o tala erreur au salisi mobile no. Sarah zo lobano Diego azo tia voir. Tu es comme il me Diego irresponsable, gigolo pour azana autorité sur moi si moi ça zo sona ya zo tia voir yo o copier lo kwa mabe yo pozo swana lulu pas zo tia voir. Même dans les bêtises, il faut mettre de l'intelligence. Bah copier à bêtise parce que si réellement si Diego a la valeur té yo copier au Diego a salina Sarah au bibobimi ba sem. Ma chérie, pour Diego a la valeur té Diego a la valeur té si réellement toujours c'est que Diego toi a la valeur té a la possibilité à interdire moi si bêtise té oh yo samundeni oko salisa mobali na yo eloko wana comment oko salisa yango comment Niclette bota potelenga live tozo lobela Diego mokile bambi Diego mabanga kala Diego mobali sans valeur boye moi sinon loba yepa ba savoir yo oye. Non, moninga exemple nous. Ce que le mariage jalousie est talingate. Yo exemple nous exemple sikate zaka moi nous leki na yo Maria. Yo oye. O participe mobali na yo. Mais même Sarah wana azara ko swana na Maria. Maria ce qui 16 000 personnes dans 10 minutes. Nanyo yo Kevin sur place té na appel à Katissa Maria. Là il y a plus de 16 000 personnes. Elles ont mis en scène. Bayo kana te azote ka image positive ya mobali na ye. Et ça 25 000 cas, 25 000 personnes à live. Mobali na ye sur place te Kevin nde batu baloba a ke Maria za mkolo na ye azalaka sur place te ba bengi ye Maria zo swana na même muto yo swani na ye na ko swana wana Sarah zo finga mobali na ye mais Kevin 50 jeans 400 y compris frais ya expédition. Le bayo moso lingi ozo oti dans l'avion. Mais bien ça y compris frais expédition. Même Maria wana azo swana na Sarah. Sarah azo finga mobali na ye. Maria avec 25 000 personnes. Simple appel à Kevin. Il y a 30 secondes, 1 minute Badliskita te. Il y a 30 secondes, un soukou 34 live. Un lobby 4 live. Pas live katana sans Maria Kolaka. Aux yeux de tout le monde, à tomboli mobali naye, à pesier valeur, à bimishi mokilike, Kevin aza papa yandako.
yo oye koswana okopie Sarah ndo kopie Sarah yoka koto Sarah gagné yo po Sarah mobali dans un ndulemani yo lobi lulu intellectuellement la ministre Sarah mobali simple ndulemani donc délire wana na Sarah muta tapoté na mobali ndulemani ça peut passer mais na mobali noté aux candidat député un homme politique pour Sarah mobali na zandulemani Sarah na mobali wa kipe ko kende ko kwala mwasi mwaza mbonga ngadiego babaki pe mbongo baba saleli yango mère azana e baba sala musicien bele basala ngo toyoka ba témoignage siko yo mobali na yo candidat député honorable Loulou ngo kombo na solo zanani honorable Loulou comment okoki nalobi même dans les bêtises niclette comme les nani Cliff même nabi même na koswa na niclette prochainement même sans un kanda wapi il faut toujours contrôler quoi dire quoi donc na ozo soit na ozo se contrôler okoki quoi ko soit na lokwa bon tabaté même na koswana baswana ka bon tabaté pour Sarah mobali na zane ndulemani donc Sarah na mobali na ye bakosa la cop wana kitoko mais yo mobali na ya homme politique to komi kuna ndeni donc Loulou carrière tant to ba carrière à Diego ebeba carrière politique pe ya Loulou ebeba nana baby si carrière politique à Loulou à pantalon 50 pièces 400 y compris frais à expédition bien on va voir côté côté ensemble bien on va quand même mo côté ka biso na ba spectacle ngana bien to côté ka ensemble ndeto zoloba ah carrière ya Diego Sarah Boma oui Sarah Boma carrière à Diego bon ya Loulou yo po bomi carrière politique ya Loulou parce que quand on voit papa Loulou est un ministre donc c'était un homme politique c'était un politicien moi j'ai dit politicien Stéphano c'est sien papa Loulou politicien donc ce cas dans la bonne moi c'est que moi na ngaza na le colonie façon papa na za qui content moi né aouta ce cas ça bon moi aouta pota ko servir mboka parti politique ya ba Loulou ekenda wapi parti politique ya ba Loulou ekenda wapi parti politique ya ba Loulou tant que mona ka Loulou égérie parce que pour battre un candidat makamba candidat individuel na Congo za asuste ezaka parti faut et pona yo de bato bazaka ba candidat le député depuis 2016-17 depuis 2017 avant et comment un système à série électorale faut parti et ba tête na bango nde tche bango ba ke ko postuler tant ou parti ba ndeto baka ba maman Diego bazarapi famille Diego bazarapi Sarah bomi carrière à Diego famille Loulou ezarapi tant vouloir comme gérer tant ou papa Loulou a combien gérer famille Loulou eza wapi ezo mona te famille Loulou eza wapi ezo mona te Niclette pour yo mto continue buzo ba Sarah quand se le dit Sarah eza copne yo sa ba analyse yo za influenceuse vendeuse to komi na yo na papa Loulou ndeti boy yo kanisi so yo sali vidéo Loulou azo poner ba kabelo ke wani mon mari m'accompagne.
na nini bino bobebisa ba génération po ani bolibo komisa bilo mususu okosa ngo na sentiment même depuis kala au moins depuis ndoto lobaka ba mama kala mibali nde bazosela bango eza na baso ba ya mibali eza na basi o ba famille na bango noko ko fax et pesa mibali musala po ba bala bango mais et là qui ça mate la mise à mokili parce que c'est pas une bonne exemple eza exemple à suivre été bon nini bolinga bon la kisa na ba lève tant aux influenceuses que koboko la mobali to kozwa mobali na soin eza normal non na bible ba comment ngote na bible ba comment ngote baba mobali kolia na motoki na ye moi c'est le biso ndamba pesa biso pintu na to bota la passe comme comme ça qui gigolo bo légaliser yango et comme normal bo bete la motolo ezala te peniclet ngai nenea ton amoni live premier jour nga mutu na bengi yo pona biso niclet yo oza femme mariée wana avant Sarah sala avant makambo nginda ata batu kioti awa koyate yo zande mona bisote biso na tena miche na kati na lali na mutasuka na soleil na avant na lali eza yo na lali na lamuki na kuti yo sali live niketo koso na Sarah te nanda mabeti kolanda moni Maria ndaye a biso to boma réputation poto zambongo Maria na passé sombre te Maria so mama bango bimara te tonye tout ça tona to reprocher Maria te pende mama bango bima na finalité to yo yeba ke mama nde mabe Maria avait raison ngana s'excuser pas Maria na finalité ndi ba vomi la fin d'une chose tu dois comprendre que maman nde mabe donc nde tozabo soki tozaki communauté oyo toza conscient toapa bato osenga Maria pardon tomikosamaki omoni Maria ndaye abwaki jeton yaya ke biso tobebisa réputation mpona dini mpona mbongo Maria a la réputation mabe te toyebi pasa Maria te toyebi mibala Maria te ebandaka ndenge nini nayebi te mibali bozwaka parce nga nayebi un vrai nom un vrai homme mobali na âge akoka koyoka tateke mwasi nanga lekaka na nzela oyo mwasi nanga ata bimaka na mutu moko kala mobali ya solo supporte te bino zano nde nini babibali na bino bayebaka bavi na bino bosala yango ndeni bozwa bango wapi yo légitime mwasi oyo babala bapesela mbongo bafamille vanda pourquoi matondolo mama oya kobake biso tomata talon Sarah yo zalaka te donc olingisi Sarah pa die koke mwasi na ye bato basalela ete po yo ntango okende calinge chaque jour okende club chaque jour bozano na ba age ni nango po ndenge yo oyebisa ye biso mama ote kokokisa 50 ans année passée 2025 mama 50 ans nasakaki ndenge donc oza 20 ans 28 ans 30 ans 45 ans boza lokuta comment kita azfam donc boza ke bokitisi okiti na ba bokiti koko na bino okiti mama bino yo moko kitisi okitisi mwana bozo kita na bana kasi comment okita ba âge boza ka ndenge nini bozo kitisa ka fa mobimbe bozo donc okitisi mama okitisi bobo kita bien foi dans la source Niclet batu babanda ki live batu mususu pour aniton Sarah yeyoye Sarah abeta ko ba pika lulu depuis kala pona nini oyaka te
Sarah betako ba pika lulu depuis kala na Sarah ngo bozala ba mi en commun na yo na Sarah bino mi ba lele Sarah lele pas Sarah na yo na Sarah bino ba bosala salvi po Sarah ta wangani koto moko aloba ki abi nga ta soki na sala ki ngo me na sala ngo ya kobatama na lobi boye ni bali babosa na elote omoni mwa mobali so fini aza na passe au fini ebe ba mamani okanga motema bo vanda 10 ans mais mukolo zwambongo comme on rappelle tu sais qu'un jour tu as insulté ma mère mobali moko nga nebi na mibali na binote so bozwa ba mo wapi po mobali pour la respect mobali na yo nga nebi ba fille ba fille ya sango bazindaka balinga même pas bakomona bango tanga ennemi a passé za mabi obwaka nga kuna mutu ma ocha photo na kuna mutu ya chila commentaire ya vina na saka tika ba mwanda na kolisi ya yo mwasa libala ba parents ba vanda ba pesa makasu biso tokenda challenge tokenda braza tokenda boye mena za ndumba te mito o confirmer makambo Sarah lobi likolo ya mouvement de masse viens Nico pa Sarah la komba wa kilele la bo tela ba cadeau te bolinga makambo batu Sarah la komba wa kilele zani boyo ba benga ko viens Nico Sarah na kombo na ngota ngozaka papa kombo na bazo bengelo MK boutique bonjour kombo bazo bengelo tango zaka papa eza kombo ni yo pozwi non na zuitin nga na banzi ndeo Niclette abaki ayeko swana poazo kende uteka donc scénario so na yo raisonner bien scénario Niclette aza capable yemo a monter matière pour ebe ko uteka na kisangani scénario ya Flair mbamoko scénario ya voiture ekufa mbamo na voiture na mobile na kisangani oswani makasi oke koteka Niclette nde na vandi boeti lundi naka video tokoteka biso nyonso na bakombo na bino tokoteka landa mama social ane na passé te mama social wana ane na passé sombre te Maria dans linga kosa wana ke merci pour les cadeaux Maria dans linga kosa aza na passé te Maria za likambo te otolobi toi le loto finga Maria te toi na biso na on a réseaux sociaux ah toi na biso le loto finga Maria te toi le loto finga Jemima te Jemima ça va tata to mona te to yoka te photo te vidéo te abimisa mobali na jeune garçon non to ka mobali na ta consolité boko misa mibali na bino ba tiktoker mobali ozi na tiktok te oboko mutu kut nga no keno musika te nga ka Maria yo no te yo na kombo a Maria na Kevin Isa o balingani na tiktok tanga comprendre vision linga mobali papa biso ayebisanga linga mobali atanga o asa na vision tanga comprendre vision ya mobali na ye aboya trop ko se coller na mobali na yembe mafanda ndako moko oyebi na remaka na fete ya inonsi bi na bite bano yo baza bana mikeme niveau de discrétion niveau maturité non yo koma ozoteka lulu pembeni achaka liloba Niclette na ndenga mabete Sarah lobela quand avec beaucoup d'agressivité na peso conseil Brenda okoza na ba 15 ans yo ko kende kisangani na Brenda te amona maman da te kaka dans la vie on ne sait jamais balala bien balamuka na maladie Brenda koko yeba na aja Brenda nga mwana nganda sabu ebi ba boutique nyonso na kotaka yo koko kende pour Sarah
azaloba non avec agressivité. Peut-être il y a moi nous à Kanda. Brenda 15 ans, bana vacances. Au côté des voyages d'affaires tena moi no au banda da côté au cas où nous autres les moi nous relève. Dina pour divoire. Ya namta kuma osimba boutique ya mama na Zando boutique oyo bokoli bango ekoli akuta mabonga botam na boutique na ekoli si le mwana mutasui relève poani po depuis bo mwana ndeto yoka depuis ba 15 ans makina ba Chine abasomba kabo le mama voyage à souste dina mutosa nyonso wana yo koki ko lakisa donc o lakisa mobali na yo nga kutu nde na zabu atoza piringa esika ki ndosomba biloko toko tambola ensemble pour lakisa mwana na yo ya 15 ans technique atal nani sabwe kinde boy zoni sabwe oko kinde voyage d'affaires na mwana te palulu ake kuni tankeki garde du corps to société da palulu comme na société na eti eloko osala ya malamu osalela société na ye osalela société na ye atiki société na ye po akende kosengere na société na ye bandi boni pourquoi pas kokena mwana amona ko vacances oti oke braza na ye omona nde mama oteka omona mama ndo oswana ba client omona mama na mboka libanda nde mama sololaka na bato technique ni ya mama pona nini te lulu azokendaka kosala nini société lulu ezotikana nani okenda etanke ki mamba okenda etanke ki po société oko comprendre ye mais yo za na mwana jeune fille wana mwana oyo akokobanda da commerce malembe po ano ke vacances bokenda mwana voyage d'affaires te olinga bapesa bino conseil te yo ngana ko peso conseil na mona o mata ozo expliquer na bisi lulu papa oza na combien o ka koza na ngo yaka to sangisa e bandi ndenye moi sa tozo pesa mo bana ata yo mto futa ndako na libanda bato ba ka ke papa nde mto futa ndako na libanda papa kaka mutazo futa ndako bajin 100 pièces na 800 100 pièces na 850 et ça détail 32 à 42 50 pièces bota coupe kitoko et kitoko pe yo ozo swana 10 pièces exactement te ka 10 pièces te en plus nga mona ko 5 ça dena boy mutu nga pesa nga 12 ou 20 na posa na ngote mutu na nge sofaka yo ozo swana ni klati teka na kim kono teka na kim frère expédition za na 4 ni klati teka na yo ni klati bongo ngande na teka Sarah sali na seli analyse au bois qui jeton na une analyse pour bino moko so boyebi comme il paye sa valeur te coach Amand Chic ana siksa mokili mobimba bomona ke asala ke kebele ke na tata caviar na matanga même ya mama na ye bat bamona mobali nete peut-être azaka na sima Amand Chic les influenceurs à l'équipe à mon chic azate déjà boyoka voir mobali na ye linzaka o papa boye na matanga ya mama na ye akufi bomona kena tata caviar po balinga na te po bangonde ba yebo sa bolingo te bino ndefo bolakisa ke non moi on me donne la voiture na teke la bata France te bon la pa kombo na bata France bon la pa na teke la binote na teke na Kinshasa frère expédition ça ya mai frère ya mai so za beja avion yo mo futi bon no ya avion na Kinshasa ngana ko tchango na mai no ka conteneur le 25 bino bata poto bon la pa ngai pa tu muta poto na teke la binote bo boss na ngande bo boss na ba mabeli
aux États-Unis au Coménie na teke la bino te bon boss na nga na teke la bata poto te bande des ingrats. Donc bata poto hey ngana bon boyo ka santo simba na nzoto ayaka déjà Sylvie banda na a yé data ba 3 fois pour ton information bino Niklette lui ozo teka jura nozo swana na mati ma so la salle no bibi aye ma so la salle no bibi aye penda za kisangani ngape no teka 100 pièces ya pantalon na ba tano ba pantalon et pour on a bien bon na télé toko loko bino bino ba teke bino ba bata busoba bo yeba busoba ndeni ezalaka 100 pièces ya pantalon ba pantalon ya jean kilelo 100 pièces na 800 50 na 400 y compris frais à expédition na mai y compris frais expédition promotion ko swana ya Niklette Mbungu Saratola yango yo tozo continuer siko na lingi na tourner ndeti Benita okoteli wapi to ba vérité na basuka tant mutakala no ezobima sara zo kote l'autre pona nini bobosa naka avant yo otika ki makambo ya réseaux sociaux a okoma ko sambela bino vous avez comme une ambassade quand même comportement na sara ta comme une ambassade bino so comme une ambassade bobosa naka nyoso mais ni ta yina ki a papa o tito papa famille papa o die petit si siko yo ozongi na na rando jour nini yaya so ba bandi ya koko beta karaté ye vraiment ba ne ba se respectaka oza mon père dans une grande famille pour la nibi mo pesa ba bokio na bino ngo valeur te ba modèle oza na kati yango nga moko na ko classe le modèle na ba taille na boy nga na lingi oyo 5 oyo 20 oyo nini na kolobela mabenga ta na koteka 100 pièces na ba mususu na ba modèle mususu na zute on est c'est belé na 3500 jeans ba différents modèles nini ba chemise ça na qui ba chemise monte Niklette awa sara zuyo boswane ponga mo kutuka nde na zabwe batinde nga audio na yozo tonga Maria non poso batinde nga mutana ponga no cha ngate tant à moi j'étais 2 jours 3 jours au temps de Sarah non chaté to s'inquiéter non te non cha ngate donc pour dire que dans la vie faut être sage soit na so ki na bi Sarah wana ya mutu munene mutu makodia soka comprendre que guerre wana obunda te akoma intellectuel bato niveau ne bazala raté akoma ko sambela akoma na ba business a nene ligne Sarah mta ko expliquer biso a lumière ya auto sale la rapport ça ba live c'est pas bien pour la santé mais les loyers tant Monica ko gagner yo chaque jour azo pesa rendez-vous Yaya, soit na avantage na yo. Soit que que loko yo za na désavantage na nga. O soit net yo no fi arando te yo soit nani. Sarah na komaka trop occupé. A créer un voyage.
pour y avoir un visa déjà un visa na oyo komeme li felo so ka comprendre que guerre est un avantage na ngate asa ata 2 jours te mba mo menacé oh tchelo na on bloqué oh sabo na lingité aux niveau na ngate na ngaka na so amoni daye mo bat baby ko za mayele na ngaka na la niveau za zoba no occupé au souste no yate abuka na terre kimine a gagné pour ma musara zoloba 88% c'est vrai et Théo mais on a encore terminé par TikTok pour gagner bon bicho taba miliaka pour ceux qui le savent que pour gagner Sarah lobi botel mais la biso autrement Nathan maintenant on va venir réfléchir biso bata YouTube toki ko linga te bino bana TikTok bo gagner oui biso za nani naza muta YouTube pour ceux qui vont gagner lobby lolo pourquoi on te lingi Sarah nabi non lobby peut ça me courage bo linga sur mutu sur YouTube non chance Sarah gagne pour elinge li so Sarah perda qui on a besoin de confiance pour que tu as analyste simple mutu on gagner bisoté quand on a Sarah merci pour la par rapport à corporation donc réfléchir par rapport à la corporation bravo yo Sarah so me quoi ko lo ba ngana fingo mais par rapport à la corporation bino bana TikTok beaucoup gagner YouTube te bino ba YouTube bana TikTok beaucoup gagner YouTube te pour les gens qui vont tenir ba télé meli Sarah soki Sarah zaki na belema te lobi botere melanga lobi okuna botere ya mutu mosusu non YouTube va toujours coloniser YouTube doit toujours coloniser eza akala okamwende na baluki ozwi eza akala te live na osapa sikoyo nini akala live ando osapa ozanda en direct nde kaka Sarah na Niclet bazoteka na rando ngakoba na bino 100 pièces commande ezaka lelo ti non clôturer commande si le 15 pour donc un conteneur le 25 donc 100 pièces na $800 50 pièces na $400 ba coupe eza yango na ça mais on a mon entier dans la 4 eza ba terminel mélange ce que lesquels bino bokamwe c'est que nanu bokamwe te bokamwa bien bino boteka biso bazoba na bino ngana ya kana petisaka ekosila te tokoteka ensemble nga zoba na bino naki réseau sociaux kotika bino naki kotika bino bazopekisa bino lokala bazopekisa bino te bolingi koswana nani bino boteki te non boteki te bozena te non boteki te toko bino bovantini donc biso tokola kotala bino yo Sarah nani tet boteka biso nde totala bino bokoyeba batala minene eza boyeba soki bokofinga na chaque jour ntango Sarah koya na 14h ntango nakolamuka nasali video so nazala makasi osala live te nakosala video so na makasi osala live te nakosala video so makasi osala live eza te nasala video so makasi osala live ezali nasali nazoloba nazoteka
100 pièces na 800, y compris fait ya frère ya expédition na 4 na bando maïsa bato tete ça pour na CPL na bato te ba sal demande bato na so sal na 25 pièces exact bato na so sal na demande na CPL na biloté yango na bo maïsa bino maka na moi bino oral na bino na CPL na moté na moi bino ba sorcellerie na CPL na raté na CPL te za live nanga c'est ma vie na boy comme va rando oh le été eza live nanga so na boy so na boy na bo donc numéro nanga yango yo bokomeli nga 100 pièces 800 y compris frère expédition 50 pièces 400 y compris frère expédition le ba yo moko lo baké oza posé que avion yo moko futi mbongo poto bolapanga Lubumbashi bokomela masanga kolwezi boza confiance botia na quit bolapanga no tekela binoté les restes boso donc yango ba jeans oyo kazamoto c'est ko ebino lata te po onde ki lelo onde pas stylé ya lelo c'est ko bo lata te o tu nso ba jeans kazamoto c'est ko lata noté to no sanctionna ba photo Christelle roi Christelle Lomboto azo lata la ton kitoko to no sanctionna avec na Christelle Lomboto nde boyeba o na matadi matadi bolingo nanga mais isa bwana poto na boyiti